Mpote na balandinyo surtout, il y a Adassa Temo TV. Soyez tous le bienvenue dans notre émission Les Abakuki. Oh, les Adassa chou de mon cœur. Oh, est-ce que vous êtes là présent? Tokoti lo mbangu na kati émission na biso. En tout cas, trop c'est trop. Bo sauter ba pibité, bo s'abonner. Tokota lo mbangu na sujet na biso. Yalelo. Soki mutu andimi lisolo na yo oyo babeteli ye ya faux. Sans kotu na yo pe azui position moko boy. Elakisi ke ye moko deja akaniselaka yo faux. Lisolo oyo awuti koyoka eye kaka ko confirmer oyo ye akaniselaka yo deja. Po mutu a bien akoyana nukotu na yo avant azwa position. Ekendaka bongo. Soki mutu andimi lisolo na yo oyo babeteli ye ya faux. Sans kotu na yo pe azui position moko boy. Elakisi ke ye moko deja akaniselaka yo faux. Lisolo oyo awuti koyoka eye kaka ko confirmer oyo ye akaniselaka yo deja. Po mutu a bien akoyana nukotu na yo avant azwa position. Ekendaka bongo. Soki mutu andimi lisolo na yo oyo babeteli ye ya faux. Sans kotu na yo pe azui position moko boy. Elakisi ke ye moko deja akaniselaka yo faux. Lisolo oyo awuti koyoka eye kaka ko confirmer oyo ye akaniselaka yo deja. Po mutu a bien akoyana nukotu na yo avant azwa position. Ekendaka bongo. Soki mutu andimi lisolo na yo oyo babeteli ye ya faux. Sans kotu na yo pe azui position moko boy. Elakisi ke ye moko deja akaniselaka yo faux. Lisolo oyo awuti koyoka eye kaka ko confirmer oyo ye akaniselaka yo deja. Po mutu a bien akoyana nukotu na yo avant azwa position. Ekendaka bongo. Soki mutu andimi lisolo na yo oyo babeteli ye ya faux. Sans kotu na yo pe azui position moko boy. Elakisi ke ye moko deja akaniselaka yo faux. Lisolo oyo awuti koyoka eye kaka ko confirmer oyo ye akaniselaka yo deja. Po mutu a bien akoyana nukotu na yo avant azwa position. Ekendaka bongo. Soki mutu andimi lisolo na yo oyo babeteli ye ya faux. Sans kotu na yo pe azui position moko boy. Elakisi ke ye moko deja akaniselaka yo faux. Lisolo oyo awuti koyoka eye kaka ko confirmer oyo ye akaniselaka yo deja. Po mutu a bien akoyana nukotu na yo avant azwa position. Ekendaka bongo. Soki mutu andimi lisolo na yo oyo babeteli ye ya faux. Sans kotu na yo pe azui position moko boy. Elakisi ke ye moko deja akaniselaka yo faux. Lisolo oyo awuti koyoka eye kaka ko confirmer oyo ye akaniselaka yo deja. Po mutu a bien akoyana nukotu na yo avant azwa position. Ekendaka bongo. Soki mutu andimi lisolo na yo oyo babeteli ye ya faux. Sans kotu na yo pe azui position moko boy. Elakisi ke ye moko deja akaniselaka yo faux. Lisolo oyo awuti koyoka eye kaka ko confirmer oyo ye akaniselaka yo deja. Po mutu a bien akoyana nukotu na yo avant azwa position. Ekendaka bongo. Tosengi bino bo continuer ko s'abonner massivement na kati ya Adassa Temo TV. Bo sotaka ba pib na biso te, s'il vous plaît les Abakouk. Mama Adassa yaka ko lele la bino te. Bo tindela nga mbongo, bo pesa nga boy, bo songisa nga boy. Non, eloko na osenga bino les Abakouk.
les anges adorables de notre maman. Bosotelenga bapibi te na bapibi wana nde esalaka ke toyela bino toujours biloko ya kitoko, bemission ya kitoko, live ya kitoko. Mutu afingisila na 12h na 12h02 biso topelisi live toza les abakoki bozala concentré na kati ya sila bisalu officiel na kati ya les abakoki de SB. Je vous aime, tokutani na émission Oezoya. Bye. Tosengi bino bo continuer ko s'abonner massivement na kati ya Adassa Temo TV. Bosotaka bapibi na bisote, s'il vous plaît les abakouk. Mama Adassa yaka kolele la binote. Botindela nga mbongo, bopesa nga boy, bosongisa nga boy. Non, eloko na osenga bino les abakouk, les anges adorables de notre maman. Bosotelenga bapibi te na bapibi wana nde esalaka ke toyela bino toujours biloko ya kitoko, bemission ya kitoko, live ya kitoko. Mutu afingisila na 12h na 12h02 biso topelisi live toza les abakoki bozala concentré na kati ya sila bisalu officiel na kati ya les abakoki de SB. Je vous aime, tokutani na émission Oezoya. Bye.